Hmm? Mes chers amis, bandeko ba bolingo ba kongomani, boya to solola. Boya to solola muke. Mikolo nyonso pe politique te quoi. Boya to solola ka moko mambo a vie, et ça la ka bien. Boya to solola ka makambo a vie. Lelo samedi soir, ba mosusu bake banganda. Non, de toute façon, ba ke banganda lelo mikolo te, hein? Parce que banganda to na confinement, surtout Europe kuna bakangeli bino su banganda, ça veut dire bo kene banganda te, loko banganda ezate. Boya ka to solola kaka. Makambo ngande kanga nana nga oke nganda lisusu. Ba confiner bino pena na nko. Boya to solola makambo ya vie. Pour makambo ya vie tozo kokate, surtout communauté, dans cette communauté vraiment makambo ya vie tozo kokate. Namoni ermo pe ermo na tiaka pe pose na makambo ya politique, to solola na makambo ya vie. Po eza très important. Soki makambo ya vie to kokate eza politique te nde to koka, alors que na communauté to mona penda ke makambo ya vie tozo kokate. Mbote bandeko ba bolingo, je vous aime beaucoup, c'est Dame Masawa ici, to pesa na mate ya kaka kusungana lelo na pokwa. Bato mingi lelo ezali samedi soir. So beaucoup na ba famille bato mususu o bazali ba nan congolais et surtout ba famille ba non africain. Beaucoup ta lelo ezali samedi, mingi basala ka ba movie night, ba famille papa, mama, bana bafandi ba décider film nini bakotala lelo, papa na mama na bana babandi kotala film wana, sima baluki ba valeur, morale, éducation nini ekobima na kati ya film wana, sima batei bana pona ba film wana. Babenga ngo mingi eskanga na fandi na America, babenga ngo ba movie night, family movie night. Do okuta bato bazali marié, papa na mama na bana bafandi baza kotala film. Bolimbise parce que tala kaka na yega ka boye, bon, de toute façon, est-ce que j'ai besoin de mettre les make-up tous les jours? J'ai pas besoin de make-up tous les jours, na ote ko sukola na saki shampoo, biso bate ba cheveux naturels boye. Moko faut ça la ba shampoo et tout. Donc bon, na tikali ka boye, mais de toute façon, ce qui compte c'est le message. C'est pas ça, moi naturel pe ça la bien. Est-ce que na kosi? Moi naturel pe ça la bien. Tala natural woman. Pas de make-up, pas de kiki, pas de lipstick, tout ça, natural woman. Et ça la kanango bien. Bilongi oza ya biso to banga bilongi na biso te. Oko banga elongi na yo te. Elongi ezali ya yo nzambe akabela yo elongi na yo moko. Ko banga elongi na yo te. Nyonso donc avant bimani boso ba faut pas ko la make-up. Ça veut dire que ça devient un problème psychologique. Na boy na ngate make-up ça la bien. Make-up ça la bien moko moi make-up. Mais ce qui est ko banga ko yel boso abatu bien ko bimal boso abatu bien ko kene marché sans make-up, ça veut dire que ça devient un problème psychologique. Ça veut dire que tu as maintenant un problème avec soi-même. Tu n'arrives pas à te digérer. Tu n'arrives pas à t'accepter toi-même. OK? Donc, ngana problème avec acceptance c'était. Donc, nenzamba salangai na ko bimana ngape boy na ki na nenge na lingi. OK, bon, wana zaika bref. Mais nazo zongela makamba sujet na ngana za ko betela bino lelo. To solo ka mambo vie parce que mambo vie to ko kangote. Surtout biso ba kongole to ka mambo vie te. La plupart des fois eza faute na biso pété parce que mutu ata leskani ya uta. Mutu ata leskani ya uta. Comme ça au sale examen, ndenge nini il faut to avancer ou bien ndenge nini batu ba avancer. La plupart de nous avons des fantasmes. Toza na ba vie moko ya fantasme. Olingi vie na yo ya famille na yo na mobali na yo, mobali no se comporta ka boye, bana ba se comporta ka boye et tout. Mais où sont les exemples d'où nous venons? Oui, la plupart des fois nous avons ces fantasmes. Toza na idée moko boye, ya image moko boye, ya famille moko boye, olingi famille na yo ezala boye. Olingi mobali no se comporter boye. Olingi bana ba se comporter boye. Mais d'où venons-nous d'abord? Pour muto ebe sika zo kende ou bien muto ebe ndenge nya ko bongisa sika ko kende, il faut muto sa na no babenga oni rétroviseur soki rétrovision. Ota le sika outi po yeba qu'est-ce que tu n'as pas aimé là-bas, qu'est-ce que tu as appris là-bas, qu'est-ce que tu n'as pas appris là-bas, po oyeba tango zo kende liboso eloko nini yoko bongisa, eloko nini yoko longola na makambo oya yo o vivre kakuna.
Pour y banane ya ko avancer. Sans cela ko avancer te. Sans cela ko avancer te, OK? Na ye lelo a pas que je voulais rappeler les papas congolais à leurs responsabilités. Lelo na yebi no ba papa congolais. OK? Lelo na yebi no ba papa congolais. Parce que mingi na lobaka ba maman congolaise, éducation ya bana tozo kokate, ba maman congolaise, normalement la femme c'est elle qu'on appelle toujours aux responsabilités parce que c'est elle, hein, on dit que la femme c'est elle la fondation de l'éducation. Moi sinde, hein, nde azali comme on dit la famille c'est l'âme de la nation et celle qui porte cette âme de la nation c'est la femme, n'est-ce pas? Mais nakomi komona on dirait mingi tokomi ko échapper ba papa. OK? Ba papa ba komi très confortable ko kanisa ke éducation, il faut ko tike lango ba mama. OK? Ba papa congolais ba komi très confortable ko kanisa ke éducation ya bana ezali kaka ya ba mama. OK? Et puis moi j'aimerais bien corriger parce que moko fona mizongi sakanga moko pe na kati ya mutu et puis bandeko bozali awa il faut pe bo rappeler kangai na ba responsabilité ya ba papa. OK, parce que ba papa ba komi très confortable. Pourquoi? Parce que souvent nous appelons aux mamans. Toza ko condamner ba mama kaka. Soki éducation ba ne baby, soki éducation ba ne zali dérouté, maman ozali wapi? O éviter que éducation zalaka ya yo. Tout ça et mais ba mama aussi na ba surtout na ba poto baza surchargé. Non seulement ba maman baza surchargé, la plupart des mamans na bapoto bakoma kosala. Maman osala full time, akenaka musala full time, papa akenaka musala full time. Donc akoya pete na ndaku ye azwa les responsabilités abana full time. Donc les responsabilités doivent se partager. Et même si les papas, la maman ne travaille pas, les pères aussi doivent s'impliquer dans l'éducation de ses enfants parce que azali papa na bango azali géniteur yabana wana. Donc ba papa congolais ba koma na bango batu ya kokima ba responsabilité parce que ba yebi ke nyonso wana ba bwaka la na meto ba mama. Et mingi ba komi ko sala ngona nko. Bokoma ko sala yango nanko. Lelo ba papa combien? À part confinement ndenge ba tivino na confinement boy. Ba papa combien ba fanda na ndako na weekend. Tolongo la confinement ezate. Na weekend ba papa combien congolais ba fanda na ndako. Ofandi na ndako lorsqu'on parle que ofandi na ndako elingo lo bateke yo ofandi na ndako zali kota la télévision kuna bana baza place mususu. Combien de papas congolais restent à la maison le weekend? Ofandi na ndako kutolo bana poto na Congo kutubosana. Parce que ba papa congolais kuna na Congo encore confinement kuna na Congo lokole zalaka les sous-souté lokola balongola bango de toute façon ça bizali na bango kuna na Congo ce sont des papas des missionnaires depuis longtemps. OK? Ce sont les pères qui remplace au moins balinga ko remplacer présence na amour na involvement na bango avec des matériels. OK? Mais tolba biso batoza na poto quand même parce que na poto toza na contrôle mukie kaka au moins contrôle moi mukie pour na biso te parce que structure ya poto et ça moi contrôle wana ba papa mingi boyebi ki bozana na ba capacité ebele te ko sala ba bêtises ebele neti sukozana kuna na Congo. Mais je demande ici na ba poto ba papa combien ba fanda na ndaku afandi weekend afandi na bana na yet abandi ko apprendre bango qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que ça veut dire la vie, comment se comporter dans la vie et surtout bino ba papa bozana ba garçon. Surtout bino ba papa bozana ba garçon. Parce que lelo ba garçon na biso mingi bazana kati ya délinquance, surtout na Europe. Beaucoup de garçons jeunes congolais sont dans la délinquance. Ba papa na bango baza wapi? Pona kosalisa bana wana. Où sont les papas congolais? Ba papa congolais bana baona makamu na bango mususu batiki bana donc na ba mama na bango mama akokoka éducation ba jeune garçon ndenge nini parce que mama akope sa éducation jusqu'à un certain niveau. Par exemple mama akope sa garçon éducation ti mwana mobile tant tolo na lo ba mwana mobile mama akope sa éducation ti tant mwana kosika 10 ans 12 ans mwana mobile. Mais à un certain point un jeune garçon 10 ans 13 ans, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, il faut papa nae azala présent pour papa nae aye ba kopesa éducation ya kimobile, ça veut dire quoi? Mais où sont les papas congolais? Ba papa congolais bazate, bana biso bakoma okende ba gel, bana bakoma ko beta batu ba masasi, bana bakoma ko tia baninga no ba mbeli, bana bakoma ko tia donc bana na biso bazana kata délinquance. Où sont les papas congolais? Ba papa congolais bazate. Baza nulle part, bazana kata makambu na bango moko.
Qui a appris les papas congolais à venir seulement donner les œufs? Donc, koya kotia kaka maki, kobota, et puis, soka bimi kuna libande, faut yoka nenga abeta katolo. Nous sommes les pères responsables. Nous sommes les papas, nous sommes les parents, nous sommes les parents. Mais osa parents, ça veut dire quoi, papa congolais? Koza la parent, l'inko lo bate ke kone kotia maki kuna oboti si mwasi, non. Koza la parent, l'inko lo ba aussi avoir les capacités na espace ya koyeba ko accompagner bana na ye. Ba papa congolais, bana na biso ba komi ba bandio ya mibali wana, eza responsabilité na bino. C'est vous, ce n'est pas leur maman. Parce que ma maman, bango baki ko sunga, bango ba memi bango tina certains points, mais à un certain point, ya bana tango bango ba adolescent, surtout les garçons, ils ont besoin de leurs parents, ils ont besoin de leur père. Où sont les papas? Ba papa bazalaka bango atako tsoka zakananda ko maza azan na ye wana ondraza absent. Papa so aza na kati ya ndako atalaka na télévision, asalaka conversation na bana na yete, azako guider bana te ko yebisa bango qu'est-ce que ça veut dire être un jeune homme, qu'est-ce que ça veut dire être un homme, qu'est-ce que ça veut dire avoir le respect des femmes, jeune nanga komi ko ba copine, ça veut dire quoi avoir une relation avec une femme. Combien de papas congolais basala kango? Ils sont pas nombreux. Ils peuvent pas venir ici dire que nazoko sa makambo na oloba. Ils ne le font pas. Boye pourquoi ba papa congolais basala kamate wana te na bana na bango? Parce que eux-mêmes, ils ne sont pas exemplaires. Pour na kopesa mwana mateya, yo moko faut à l'exemplaire. Oko pesa mwana mateya te ya makambu yo salaka te. Parce que mwana na ko remettre yo na devant ba responsabilité na yo. Surtout bano ya poto oyo. Oko pesa mateya nini? Yo moko salaka makambu wana te oyo bisaka ye. Mwana ko yoka onengeni. Ako yoka yo te? Ba papa congolais, pona o apprendre jeune homme na yo respect des femmes. Yomoko d'abord, il faut zala exemplaire, ça veut dire quoi? Avoir le respect de la femme. Yomoko soko respecter maman bana wanate. Ndenge nini oko apprendre mwana na yo comment respecter une femme. Oko apprendre yete? Parce que mwana ngwa mwana ndenge nini o mangaka maman na ye respect. Mwana ngwa mwana ndenge nini o mangaka basi mususu respect. C'est à quand tu diras à ton enfant, ça veut dire quoi respecter une femme? Oko kate? Parce que ton enfant doit apprendre par tes exemples à toi. Yomoko za exemplaire, te mwana ko za exemple non ndenge nini. Maintenant, voilà, devenir ma maman congolaise bazali overwhelmed. Overwhelmed, ça veut dire que azali tellement nakati ya ba problème belé. Ba maman congolaise bazali tellement nakati ya ba problème belé ya mibali. Ou lié sikoyo ba focaliser, focus na bango ezala nakati éducation ya bana na bango, ba koma ko focaliser ndenge nini bako soigner ou bien ndenge nini bako fixer mibali. So okena ba église, so okena ba église, La plupart des églises, la plupart des femmes qui sont dans les églises, elles ont des problèmes de mari. Mobile ya sala kaye boye, famille mobile ya sala kaye boye, azana ba problème boye. Mingi ezali ba problème mingi ezali entouré na makambi ya mibali. Lorsque la femme se donne tout le temps, tout son énergie à chercher à te construire toi, yo tata mokolo. Moi, son azoluka à comprendre yo. Elle fait tout pour savoir comment est-ce qu'on fixe yo. Quand est-ce que cette femme aura le temps de donner à ses enfants? Elle n'aura pas le temps. Parce que yo mobile est comme déstabilisateur. Lorsque toi, un homme, tu deviens déstabilisateur, moi, si moyen se concentrer dans ma kambo, ezali important, ezali te. Ça veut dire, à ta éducation, à couper sangote. Bota lelo, ba conférence mingi, bato ba misali ba coach. Bato ba misali ba coach ya basi, bato bazé bele boy bango, ba mingi bazali ba très populaire, il y a beaucoup de femmes qui se sont fait les coachs. Ba coach wana basi wana mingi, ba sujet na bango mingi zalaka, toujours autour ya qu'est-ce qu'il faut faire pour garder un homme? Qu'est-ce qu'il faut faire pour na mobali ya lingayo? Qu'est-ce qu'il faut faire pour na mobali? Vous allez voir que ce sont les mêmes sujets qui sont autour seulement ya mibali. Ça veut dire que nous avons déjà un problème. Ça veut dire que même les partenaires, mibali otoza na bango, il y a un problème. Parce que ceux qui ont nakati ya bolingo, nakati ya mariage, nakati ya partenariat, ou bien ozali nakati ya couple, ton problème ce n'est pas de fixer l'autre. Non. Vous vous mettez pas en couple pour fixer l'autre. Vous vous mettez en couple pour construire ensemble, to build together. Les gens ne se mettent pas en couple parce que mobile on il faut fixer yo pour fixer. C'est ce qui amène des problèmes dans cette communauté parce que yo kanisi que de tout prix il faut fixer mutu wana bozana ye. Oko fixer mutu te.
Tu ne peux pas fixer l'autre. On ne se met pas dans un couple ou bien dans un mariage pour oyo o fixer moto. Non. On se met dans un couple parce que il faut poser la on a vision qu'on construire ensemble. Voilà maintenant, les femmes aujourd'hui passent toutes leurs énergies en cherchant à comprendre comment est-ce qu'elles vont fixer les soi-disant les maris. Bakoma kokende ba conférence nyonso soko tali ba conférence nyonso ekoma osalama ya ba soki soi-disant ba coach ba conférence wana fixer un homme ton mari s'il te trompe, s'il va comme ci, s'il va comme ça. Mais combien na kati ya ba communauté na biso oyo to sala ka ba workshop ou bien to sala ka ba conférence ya koyeba ya kopesa basi au moins comment on dit utile utile ya koyeba comment gérer l'éducation des enfants, comment gérer les enfants qui ont des difficultés na discipline, comment gérer les enfants qui ont la difficulté de concentrer à l'école, comment gérer les enfants, comment accompagner les enfants dans ce que est dans les choses donc les enfants là et ça quoi intéressé bango. Combien de comment on dit conférence au monde na kata ba communauté. Il y en a pas de conférences comme ça dans la communauté pour aider les femmes ou bien même les parents à savoir comment accompagner leurs enfants. Combien de conférences il y a dans la communauté? Mais nous devons nous demander à un certain point, est-ce que vous vous mettez en couple pour la conférence, comment fixer les hommes, ou bien vous êtes en couple avec cet homme qui est supposé d'être un adulte comme toi, vous êtes supposé de construire ensemble. Hein? La communauté n'a pas bizarrement, trop bizarre. Dans d'autres communautés, il y a mindele bien dans la place des alliés évoluer. Au comment on a que batu ba kenda ka ba séminaire, ba conférence, ba biloko moko boye, il y a eloko moko oyo ezali ko faire avancer libota na ye, so que ezali eloko faut et apprendre comment accompagner les enfants avec la discipline, comment tu vas voir les femmes ici na ba occident awa. Bazali batu oyo nyonso soki bazali ko sola makambi ya bana ba kozala kuna. Parce qu'elles ont besoin de savoir et de la connaissance pour accompagner bana na bango. Elles sont toujours dans ça. Mais biso basi ya africaine to koma okende kaka ba conférence ba conférence ou bien ba workshop ya okende kaka koyoka comment est-ce que on doit plaire à son homme, comment est-ce que on doit faire l'amour pour que son homme ne lui laisse pas, comment est-ce que il faut kaka biloko ya mibali. Mes chers amis, nous ne sommes pas tala bamibali wana ko soki ba éducation na bango ebebaka na maboko na yote. Les hommes là soki éducation soko za na mobali éducation ebebaka déjà osoko comprendre été on met ça la réfugié déjà dans l'église parce que tu n'arrives pas à comprendre cette éducation de cet homme. Ce n'est pas toi qui l'as détruit cet homme. C'est pas toi. C'est pas tu n'es pas sa mère. Tu n'étais pas sa mère, tu n'es pas sa mère. Oza maman na yete oyo koya ko construire yeli susu na ajwana. C'est pourquoi nous avons les difficultés. Tous les difficultés dans la communauté oyo oulié siko oyo opesa bana na yo oye banenge nini oko luka ba tools oye ko salisa yo po yo oye banenge nini ya ko accompagner bana na yo o construire bana na yo okoma ko kende ko luka éducation ya ko ye banenge nini o construire mobile ezalaka te tangu yo zo ko luka éducation ya ko construire mobile. Et tes enfants, tu les laisses avec qui? Qui va construire tes enfants? Qui va construire tes enfants? Parce que tes enfants ont besoin de cette énergie. Yo a besoin d'énergie wana pona oye baningi ya kopesa yango bana na yo otindika bana na yo bakoma batulobi na kati ya mokili. Yo siko otiki bana na yo a coin parce que ozali tellement concentré ko luka éducation oyo mobile ifo azala nango. Mais ce n'est pas toi qui a détruit cet homme. Cet homme est détruit de l'éducation esika outi. Soki maman na ya instruira qui était, soki papa na instruira qui était. Comment yo ko banda kotika bana na yo pona baona okene ko apprendre ka comment est-ce que oko construire mobile? Tala ba séminaire nyoso ba église et comment kaka ndenge wana.
mobali alingaka boye, mobali faut saela ye boye, soko sali boye te, mobali akokima yo, soko sali boye te, soko sali boye te. Donc nous passons tous les jours tous nos énergies, tous nos efforts pour aller apprendre comment élever un homme. On ne peut pas élever un homme. Et c'est un adulte. C'est un adulte. Lorsqu'on se met en couple, on connaît qu'on se met avec un adulte. Lorsqu'on est en couple, ce n'est pas encore moi qui dois encore. Il faut indiquer le sous-souté. Il faut aller déjà dans la base. Et à partir de la base, il faut tout tambola. Parce que yo, na éducation, yo, ye nango. Yo, yebite que ce qui au boti moana, ça veut dire que l'enfant, c'est une responsabilité qui est partagée. Parce que tant que boboti na katalibala wana, ça veut dire yo na mwasi na yo boyo kana ki bobota bana. Bosa la bana. Donc toi, tu ne connais pas que cet enfant, c'est une responsabilité et les responsabilités doivent être partagées. Donc, yo, il faut y aller libala. Pour banda ko apprendre yo les sous-souké. Moi, non, azali responsabilité na yo, yo comme ko abandonner ba responsabilité na yo. Basi ba congolaise. Toza pe ko rendre batata au mauvais service. Toza ko rendre batata au mauvais service. Basi na biso lelo. Parce que ça, c'est quelque chose que j'ai observé et j'ai observé ça fait un peu du temps. Comment on a que, basi, tokoma okende kaka ba séminaire. Pour ba apprendre biso, comment faire pour être avec un homme, comment faire pour gérer un homme, pour ma faire, pour na mobile aki mayote, comment faire, tous les séminaires là on va, c'est pour seulement savoir comment faire pour un homme. Biso boza ba maman na bangote. Si cet homme-là ne connaît pas faire, est-ce que c'est ton problème? Yondo edika qui est pour comme na niveau ya bumukolo nengwana ayebite quoi faire. Yondo edika yete, so éducation des ali qui échoué. Eza yote. Toi tu dois te concentrer koyeba qu'est-ce que tu en as besoin pour na yo accompagner banana yo. Yondo il faut éduquer banana yo. Yo ko fana na kata libala to edika ka mobile. O edika ka mikolo nyonso. Ko sala boyete, ko tromper ngai te, ko kende kuna te, ko bimalelo te, bana bazana besoin na yo. Yo donc ofani na kata libala donc e komi nde musala ya yo ya ko yebisa ka mobile ko éduquer mobile. Mobile on fala ke na mo ba base. Moi ba base moko boye oyebike po mutu moko peta cause à la complet, n'est-ce pas? Il y a personne mutu moko ta cause à la complet ba mususu ba ya na mo ba base. Mais ba base on eza moi ba base ya ba valeur oyebike boko tambolela. À cause à la parfaite mais oyebike soko lobi boya comprendre makamuni ni lobi. Mais comment faire avec un homme qui a des enfants qui sont devenus des adolescents, par exemple, je peux dire. Parce que bana mingi bazaka tong bazala bana mike ndenge wana bazaka toujours coincé na mama na bango. Balingi na bango mutu mususu te balinga mfana ka pembe na mama na bango wana de mama zwaka mwata ebele ya ko pomper bango matea. Parce que ces enfants là ne veulent personne ils veulent seulement leur maman. Mais lorsque les jeunes hommes, surtout les jeunes garçons, ba komi ko kokisa ba âge ba 12 ans, 13 ans, 14 ans, ils ont besoin de leur papa. Ba garçon so bana na ba wana ba 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans bazana besoin ya papa na bango parce que tant wana ko fana na sia maputa ya maman tout le temps et si eleki ils ne sont plus là. Comme ils ne sont plus là, ils veulent maintenant découvrir ba kende boye batala moi ba petite chérie batala boye wana bazana besoin ya guidance ya papa na bango. Mais où sont les papas congolais na R1? Ba papa ngo baza déconnecté, complètement déconnecté. Donc papa mobimbo zaka na ba jeune garçon na kati ya ndaku, mais ba jeune garçon na yo baza na idée ata mokote comment parler à une femme, comment respecter une femme, comment aborder une femme, lorsque on aborde une femme quel langage on utilise, lorsqu'on parle à une femme quel langage utiliser. Okoki ko yebisa bango te parce que yo moko papa ozaka impoli. Ce n'est pas comme ça que tu parles aux femmes. C'est ça le vrai problème que nous avons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la plupart, vous devez comprendre, na ba communauté ni touti. Na ba communauté mingi touti, de toute façon, la plupart ya batu mikolo ba tokoma obala na poani. Tokoma obala na peut-être parce que toza pena na concept te, ça veut dire quoi le mariage. Ya on peut ma mariage, on peut ça retenir te. Concept ya mariage penza la plupart ya batu mikolo baza na ngote. Batu mingi ba koma obala na kaka parce que bon, to fanda kaka, to fanda bon, na komi pe mokolo singa babina ngana bala ou bien toza na poto ba malili on ne peut pas être seul oza na poto ko futa ba facture yo moko te yaka to fanda nde batu bakoma ko bala lelo na ba concept wana
Beaucoup de gens aujourd'hui ne se marient pas na concept ya koyeba ke libala ezali esika boke ko construire, libala ezali esika bokei ko construire ensemble, ko éduquer bato. Donc vous êtes allé faire maintenant un travail maintenant, boko yana batu na mokili, po forger bango ba koma bato, bo pe sa société. Hein? Sikoyo mibali oyo pe tozo bala na bapoto awa, surtout na bapoto ata kuna na Congo. Ba mibali oyo ya biso ya ba congolais. Qui a éduqué ces hommes? Personne n'a éduqué ces hommes. Ce sont les hommes qui sont là. Bon, il est là parce qu'il est homme. Hein. Il se contente d'être un homme parce que il peut faire l'amour. Hein. Ayebi ko ça la sexe, c'est comme ça. Kimobali na yenyo so suki wana. Petit nga na yebaka konyonga ba momi nyonso soki na nyongi bango ba yebisaka nga ki naza danze tout ça. Donc lui il connaît que kimobali na yenyo so suki wana. Mais ayebite que kimobali elinko lo bape aussi il faut qu'on soit responsable. Qui les a appris ça? Ba papa na biso ba congolais otoza na bango lelo, génération ya biso ya ba mibali o ya biso ba congolais lelo. Qui a appris à ces hommes et comment ça veut dire quoi être un homme? Qui a appris à ces hommes? Personne. Bota la batata kala. Ba papa na bango na kala na ba apprendre bango ça veut dire quoi être un homme? Qu'est-ce que ça veut dire avoir ou bien former une relation avec une femme? Qui les a appris? Personne. Parce que papa na bango kuna na Congo, papa Congo bazara na bango kutu na ndako te. Ils sont jamais à la maison. Les mamans congolaises, elles sont abandonnées à elles-mêmes. Afanda kana kata libala boye bakaza kana libala me mobali azakane na ndako te. Mobali azalaka bitambola kendaka azonga kaera lingi, surtout na Congo kuna. Donc les mamans là, elles sont abandonnées à elles-mêmes. Tant bana bango mibali ba okola, ba omona ndenge wana ndeza normal. Po papa na bango azalaka na yete. Se be papa ye alali. Soki pe papa ye ba problème elandi ba ye ko landa ye na ndako ko bundisa ye po amemisa kizemi kuna eleka kiboye ezonga kiboye. Donc ce sont déjà des hommes qui ont grandi dans ces genres des environnements où ezala qui déjà toxiques. Donc tant ba mibali wana ba ye na kati ya mabota la bango ya lelo. Exemple nini bazaki nango, bazaki un exemple était. Oko zala peut-être ozo azana peut-être na idée, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut faire avec sa vie? Mais il n'a pas eu des exemples. Il ne sait pas quoi faire. Ça veut dire lorsqu'il ne sait pas quoi faire, idée na yenyo so suki kaka kozala mobile, ça veut dire ake peut-être ko sala parce que ndenge to bisa ko bolinga ka musala te bolinga ko sala te, donc il doit aller travailler, amener l'argent et te faire l'amour, hein, et puis afandi na ya atali na télévision nga lingi, les responsabilités anda kwa yebite. Ba responsabilité mosusu wana etali ete ayebite. Na kati ya société eska toze na kata ba communauté na biso qui fait les séminaires pour les papas? Nana sala ka ba séminaire pour na papa. Pourquoi ba sala ka ba séminaire pour na ba maman? Pourquoi? Moi je me demande. Pourquoi on doit toujours faire les séminaires pour na ko yebisa basi ko complexer basi? Soki lingi mobile no afanda na yo, il faut ça la boyer, il faut ça la boyer. Ça c'est nous complexer. Ça, c'est complexer les femmes. Lorsqu'on amène que des séminaires comme ça, mais il faut moi la paix basi baton d'akapuna. Pourquoi on n'amène pas les séminaires pour les papas? Pourquoi on n'amène pas les séminaires pour les hommes? Pourquoi on doit toujours faire les séminaires pour les femmes? Pour nous apprendre basi nengeni ni foko zala nakata libala, nengeni ni foko zala nengeni. Pourquoi on n'amène pas les séminaires pour les hommes? Leur apprendre aussi les responsabilités, leur rôle comme des hommes, des pères, des maris. Rôle ya mobali eza nini? Parce que rôle ya mobali eza misusu. Rôle ya un homme, je vais dire en français parce que son abina lingala na memaka homme comme mobali. Homme en général aza na rôle na kati ya société. OK? Un mari aza na rôle na kati ya foyer na ye. Un papa aza pe na ba rôle na ye pe na kati ya foyer na ye. Mais lorsque nous mettons avec ces hommes congolais aujourd'hui qui ne connaissent pas leur rôle, ba yebi ba rôle na bangote. Ya yebi ki mobile ezali na mbetu, ki mobile ezali pe akiko luka musala zu musala, ayeli au moins $2, $3. Ya yebi rôle na yenyo so yangwana, il a tout accompli. Tandis qu'il n'est pas en train d'accomplir son rôle d'un père, un papa. Un papa, c'est un accompagnateur, c'est un éducateur, c'est quelqu'un qui doit s'assurer que l'éducation à moi, nazali ko accompagner moi à chaque minute. Pourquoi na kati ya ba communauté bayaka na ba nani wana te? Comment on les appelle? Ba séminaire ya ndenge wana te. Pourquoi bayaka na ngote?
parce que ce n'est pas nécessaire ou bien parce que on veut à tout prix laisser papa wana, on dirait bazali free na ba responsabilité na bango batiki bango. Soki toza na problème de délinquance lelo na kati ya ba communauté avec nos jeunes hommes, c'est parce que les papas congolais sont des irresponsables et des démissionnaires. Ils sont là physiquement, ils peuvent être là physiquement. Être là physiquement, ça ne veut rien dire. Physique, le côté, tu peux être là physiquement au fond de la télévision, au flip la télévision, mais tu n'es pas un accompagnateur, tu n'es pas en train d'accompagner tes enfants. Moi, na azali encadré, azali accompagné ou bien encadré l'inko le bate ke au futa ka rent azakananda ko sika ko fanda parce que et comme ba excuse na bino. Je travaille. Ces enfants, ils ont quand même quelque part pour mettre leur tête. Il ne manque de rien. Dans notre maison, on ne manque jamais de la nourriture. Dans notre maison, na somela ba bilo nyoso ba lingi. Soki ba chaussette, ba no ba zanga bilambate. N'est-ce pas? Wana de bokanisi kezali accompagner bana. Les enfants ont besoin de plus que ça. Lorsqu'on n'accompagne pas son enfant, les autres comme on a bana biso ba congolais, ba komi ko kende ko violer baninga. Bana biso ba congolais awa na Washington awa ba bomi baninga koboma. Ils sont dans les tueries. Ils sont en train de tuer leurs amis. Parce que ba papa bazali ba démissionnaire. Parce que ce n'est pas possible au faire comprendre que mingi boza na kata ba excuse, hein? Les Congolais sont vraiment dans les excuses. Babota ka mwana me babota ka motema ya mwana te. Ya babota ka mwana babota ka motema ya mwana te. Donc yo bota ki mwana otiki ye motema na ye ezala forger na makambo nyonso ya mokili. Hein? Babota ka mwana me babota ka motema ya mwana te, mais on accompagne son enfant. On accompagne son enfant. Ça, ce sont des langages des irresponsables. On accompagne son enfant. On lui montre chaque chemin, chaque minute. Hein? Ça, ce n'est pas ça. On ne fait pas ça. On ne traite pas ses amis comme ça. Lorsqu'il y a ça, on fait comme ça. Lorsqu'il y a un problème il y a kanda. Comment est-ce qu'on gère avec ces émotions qui sont, il y a colère. Tout ça. On apprend à son enfant. Yo, toi, tu n'es pas tenté d'apprendre à ton enfant qu'on guide et tout, mais l'autre temps, moi, n'a pas ba bêtise. Allez, voilà, vous allez venir. Babota ka mwana, me babota ka motema ya mwana te. Babota ka mwana, me babota ka motema ya mwana te. Toi, lorsque tu élèves un enfant, il est en train de te regarder comment toi-même tu gères les problèmes. Soki yo, façon na ko gérer ba problème ezali ko bunda, ko swana, ko fingana, ko sala nini bo. Tu penses que ton enfant il va gérer les problèmes comment? Ako gérer ba problème na ye, nenga mona ka yo moboti no gera kango. Babota ka mwana, babota ka motema ya mwana te. Bana o nyonso ba se retrouver là on a ba problème. Vous pensez que un enfant se réveille un bon matin? Mbala moko abimi na point 0 akomi na 10? Non. Mwana soki akomiti na point ya bêtise ya munene ndenge wana, ça veut dire que ba bêtise wana ezalaki accumulé. Mikolo nyonso asalaka ndambu na kati ya famille na ye bapesa ka ye ba excuse. Ah, azaka ka mwana, ezaka bizali ya bana, totika akokola na ye kaka. Bana nyonso bazala kaka ndenge wana. J'ai vu beaucoup de choses comme ça dans des familles de Congolais. Na kati ya ba famille ba Congolais kutu bakoya na ndaku na yo. Azana bana mi baza penza ba bébé te. Bana baza quand même na moi compréhension ya ko comprendre que moi de toute façon so moi na comme déjà na ba 5 ans, moi na yo à 5 ans, il faut comprendre que so ka na kati ya ndako batu limite na ezali wapi. Cet enfant doit comprendre ça. Il faut eba ke na ndako batu basotaka na ba mirte, na ndako batu ba mataka na ba mesa te, tout ça ba okoki ko sumbelete na ba porte, tout ça moi cet enfant doit le connaître. Il faut ba boti ne ba apprendre ye. Mais au moment ba Congolais ba ina ndako na bino, bana na bango baza ko sauter na biloko na bino nyonso. Il casse les choses. Okokena bana no na ndako batu babuki biloko, yoka parent congolais. Baza kaka bana. Bako comprendre ndenge nini parce que déjà on va déjà ko former bana yo lokola baza ba animal na zoo. Les enfants qui ne comprennent pas où est la limite, où est-ce qu'on peut faire ceci, où est-ce qu'on peut faire cela. Moi na ndenge wana mikolo nyonso parent pesa ka excuse.
Bazaka kabana, bako comprendre, bazaka kabana. Tu penses que cet enfant, il aura 5 ans, 6 ans? Parce que tant qu'on a 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans. Akosala loko mususu o ezali ya âge wana. Ce n'est peut-être kozala te ya kobuka biloko na mesa. Et kozala loko mususu ezali ya âge wana. Yo lisusu moboti koya kolobaki o bazaka kabana akokola na ye. Bazaka kabana bana nyoso bazala kaka ndenge wana. Non mon cher, bana nyoso bazala ndenge wana te. Le problème est que c'est toi qui ne sais pas comment guider et gérer ton enfant. Oui. Nous avons ces problèmes dans la communauté congolaise. Nous faisons que donner des excuses. Donner des excuses. Un jour, moi, nana kokola, a comme un garçon, a comme un jeune homme, il y a 22 ans, 23 ans, accueilli à zui couteau, à tubi moninga. Et puis parce que tant que neko couteau ko tuba moninga, a tuba ki ka bongote, ça veut dire que moi nana avec des bizalelina e wana yo opé ça ka toujours ba excuse. Cet enfant a peut-être pu frapper ses sœurs dans la maison. Il a peut-être, un jour, il était en colère. À Bamba qui porte Boukani. Et tout ça. Yo, pesa qui a toujours excuse. Ah, boti kayeka, kezala ki nango kakakanda. Bana bazala kakabongo. Ezala kakabongo te maman. Tu es en train de nourrir des comportements qui vont s'installer. Ngana zana child development. Na yesa binot. Na kata child development. En anglais, on a appris quelque chose qu'on dit behavior becomes a habit and habits become personality. Ça veut dire les comportements nous devons faire très attention avec des comportements parce que des comportements deviennent des habitudes et ces habitudes deviennent et comme une personnalité à moto. Les comportements qui s'installent aujourd'hui, si ce ne sont pas les comportements qui sont découragés, ou bien les comportements, ils parents encouragés, les comportements qui s'installer. Ceux qui sont découragés, au moins que les comportements sont malamotés, et qu'ils sont des comportements découragés, moi, na tika yango, à quoi adopter les comportements mususu. Mais si ce sont les comportements qui sont encouragés, na sens d'engue nisu ba congolais tolobaka, ah, bazaka kabane, ce sont les comportements encouragés, vous encouragez. Et les comportements-là vont s'installer. Et lorsque les comportements-là s'installent, ça devient ce qu'on appelle habit. Et comme habitude maintenant. Parce que amesana ko sala bongo. Ça veut dire, lorsque la mesana ko sala bongo, et comme on a comportement na normal, et pas devant la famille na ça veut dire, et comme il habitude. Habitude, ça veut dire, biloko ya sala kanaye, comme on a normal. Habitude wana yo koma personnalité na ye un jour tanga koma mukolo na kata société akoma na ye ndenge wana. Pourquoi? Parce que ce sont les choses qui viennent des comportements qui se sont installés depuis. Voilà, lorsque vos enfants maintenant développent de devenir ce genre de personnes dans la vie, les parents qui reviennent qui nous disent babotaka mwana mais babotaka motema ya mwana te, maman ou bien papa, vous avez raté beaucoup d'étapes dans la vie de cet enfant. Vous avez raté beaucoup des étapes de la vie de cet enfant. Malheureusement, Congolais pe azana mutu oyo, c'est ce que j'ai remarqué aussi dans notre communauté. Congolais azali mutu oyo akanisaka, soki koboti, ça veut dire que oyebi nyonso. Kobota, ça ne pas veut dire que oyebi nyonso. Non, pas du tout. Kobota, c'est autre chose. Tu ouvres tes pieds, tu as fait les rapports sexuels, au memi zemi, au boti, mwana ye, bon, ye wana. Kokoli sa mwana eza makamususu. Là, tu dois avoir des compétences. Ça ne vient pas naturellement comme ça. Non. Tu dois apprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on gère avec ce genre de choses? Congolais, si tu apprends à kate. Parce qu'on pense que faire un enfant, tout vient automatiquement. Non, ça ne vient pas automatiquement. Et ça, on va appeler sur computer. Computer, il y a empty. Il faut qu'on programme computer. Si vous avez programmer computer, vous programmer en ligne. Au programme, c'est la même chose. Lorsque on manque certaines compétences, ok? Les parents congolais ont des difficultés de demander qu'est-ce qu'il faut. Mais il faut parce que na éviter mon boti ni abota kapé mwana aya na mokili po comme bandi ou bien mwana beba, n'est-ce pas? La plupart de vous bobo taka parce que boyebi ke bolingi banana bakoma quelque part bakoma batu. Yo mutu te abota ka je ne passe par exemple mutu abota ka po mwana na akoma je ne sais pas comment. Non. Mais pona mwana na akoma bien ndeko soko yebi ke ozana certaines compétences était. Qu'est-ce qui manque au Kende koyeba la compétence wana? Rien ne manque. Pourquoi tu okenda ka école?
pourquoi tokendaka baétude tokendaka baétude mpo toapprendre mpo na koapprendre wana nde ekopesa biso mayele mpo lobi tokende kozwa mosala tozala successful, n'est-ce pas? C'est la même chose. Lorsqu'on cherche du travail, on veut impressionner à un patron qui oyebi matière wana. Parce qu'à partir de la matière wana de bakopé c'est l'homme musala oyebi. Mais pourquoi lorsqu'il s'agit de vos enfants, vous ne vous investissez pas? Pourquoi? Je me demande pourquoi lorsqu'il s'agit de vos enfants, vous ne vous investissez pas? Vous ne s'investissez pas, topé signon sur maboko ya Nzambe. On ne s'investit pas, on ne cherche pas à savoir qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas, comment est-ce que je dois gérer ça, tout ça. Non, on ne s'investit pas. On cherche tout. La plupart des mamans peuvent besoin qu'on s'investir parce que boza na kati ya makamususu, bozo ko lukande bo fixer mibali. Maman na sa congolaise. La plupart de vous, ou lié boye bo luka ba matériel, ndenge nini boko fixer bana. Parce que bana wana nde ba futur na bino. Boye nte na bano quand même ba kende ko suka na ba prison na ba poto Est-ce que boye ko bota awa na ba boya kite na poto quand même pona boya bobota bana bino ba kende suka na prison. Je ne pense pas que ça na moboti oya ki na poto pona moi na suka na prison, n'est-ce pas? Comme vous connaissez que c'est ça le cas, on n'est pas venu quand même pona toya ko sacrifier bana biso ba ke na prison. Ndenge bokende otanga ba nursing. Bokende boza ba infirmière po bozwa musala wana donc soko yebi ke infirmerie to koza musala te, n'est-ce pas? Mais pourquoi sikoyo ule bokende ko concentrer ba effort na bino na kozala na matériel ndenge nini ya ko aider bana na bino bokoma kokende ko concentrer ba effort ba yebisa bino comment mobali azala talaba séminaire tondi na kata ba communauté ya mibali. Mobali ezali boye pozo mobali pona mobali afana na ndaku pona mobali il y a aucun séminaire pona ban. Séminaire ban ezalaka te séminaire ba papa ndenge nini ya kofana na bandaku koza ba responsable koyeba ndenge nini ya accompagner basi na bango ba séminaire wana ezalaka te. Pourquoi ba séminaire wana ezalaka te? Pourquoi seulement les femmes? Pourquoi? Donc, dans le séminaire, c'est ce qu'on cherche à faire à comprendre à la femme que tous les problèmes, les fautes, les responsabilités, ça revient à la femme. Non, nakata bolingo, ezalaka, moi cité. Nakata bolingo, il y a des personnes adultes. Et ces deux personnes adultes, chacun doit savoir jouer ses rôles. Lorsque l'un n'est pas en train de jouer son rôle, tout, boki ko boki la mutumususu ba responsabilité wana nyonso te. Parce que si l'homme ne joue pas son rôle, d'un mari, d'un homme, d'un père dans un foyer, déstabilisation côté. Totale, déstabilisation côté. Parce que chacun dans ce foyer doit savoir jouer son rôle. Maman, il faut y jouer rôle nae. Oui, moi, il faut y jouer rôle nae. Est-ce que moi, c'est ça que jouer rôle nae? La plupart n'abino bo jouer kaba rôle nabino. Au moins que je me trompe, la plupart naebi ke basi mingi pena ba jouer kaba rôle na bango. La plupart nabino bo commander overall mais parce que ba responsabilité le qui est belé. OK? Mais est-ce que la plupart ya ba papa baza ko jouer ba rôle na bango? Ils ne sont pas en train de jouer des rôles. Ba papa ko ba jouer ba rôle na bango te. Ba na ba foyer mususu kuta papa kuta sala kana yete. Le papa ne travaille pas. Il est à la maison, il ne travaille pas et tout ça, c'est normal qu'un homme ne travaille pas, il ne contribue pas dans son foyer, mais il est là, il veut s'imposer comme un homme qu'on doit respecter, lorsqu'il parle, tu dois écouter. Dans le foyer, mon sous papa, donc il n'est presque démissionnaire. Lorsque je parle de démissionnaire, ça veut dire il y a kanisi lokola kendaka musala, ayaka peut-être na salaire, ça veut dire le reste d'autres histoires de la maison, ça ne les concerne pas. Et taliété. Comme ça m'a j'ai fait déjà mon travail, j'amène déjà l'argent ici. Vous avez tout ce que vous avez besoin. Ba jeune garçon na biso na communauté lolo bazali perdu pour nanine. Bon peut une seconde mes chers amis. Ba jeune homme na biso lelo na communauté oyo ya mibali bazali perdu pour nani. Parce que il y a un manque de modèles.
Oui. Manque un modèle. Les hommes modèles, ils sont pas là. There's no models. Même leurs propres pères dans leur maison, ils ne sont pas les modèles. Parce qu'on ne peut pas apprendre à un enfant ce que toi-même tu ne fais pas. Est-ce que yo, papa, moi, on a un modèle? Est-ce que tu es un modèle? Oko apprendre yete azana respect ya basi soki yo moko respectaka basi te. Ce n'est pas un modèle. Nazana camarade na opeta bino mwa lisolo. Nazana camarade naza ser nanga azana bazana camarade na bango moko ya ba noir américain, basa ba noir américain. Ces couples là de noirs américains, ils ont des filles, OK? Leurs filles sont 14 ans, je crois, et presque 19 ans, je pense. 19 ans et 16 ans. Non, 14 ans et 19 ans. OK? Bana jeune fille mi balé. Mais le monsieur, il fait ce qu'on appelle mentoring. Donc, lokola nakata ba communauté ba noir awa pe na ba Amerika awa, tozana problème mingi ya ba papa mingi bakenda ba prison, ba papa mingi ya ba noir bakenda prison, ou bien ba papa mingi pe bakima ba responsabilité, comme tout noir qui se respecte. Donc, tozana problème ya délinquance ya ba jeune belé ya ba noir na mboka oyo. OK? Et surtout les garçons. Beaucoup de garçons noirs sont des délinquants. Alors maintenant bakoma ko installer ba communauté ya ba noir bakoma ko installer ba programme mingi babenga ba programme ya mentoring. Ba mususu peza la ba programme babenga ka big brothers. Ça veut dire que les grands frères, les gens, les hommes qui sont quand même responsables, qui ont réussi dans la vie, bakoki koko tanakata programme wana ba pesi bango ba jeune garçon mususu oyo bango bakoki kokoka ko banda ko orienter. Donc papa papa noir américain wana ozali camarade ya couple wana ezali camarade ya ser nanga. Papa wana azalaka na bana mibale ya ba africain oyo ya asalaka mentoring, ça veut dire a orientaka bango. OK? C'est un papa noir américain, un papa responsable, comme il a seulement des filles. À mon avis, que non, dans la communauté, tout ça, quand même, la première, bah, garçon, ba jeune garçon, mi balé, ba noir, en mentor, kabango, ça veut dire que, à la kisa kabango nzela, la kisa bango, comment faire, à kenda kana ba week-end, ko beta ba sport na bango, à kenda ko la kisa bango, ba kenda kare moko na bana, so ko mone kut na bana wana, parce que moko na bango, lokola papa ngaza pembe, o moko na bango kanisa za mwana ye, mais mwana mususu aza ya mwindu tellement, so ko yebite o kanisa kaza papa na bango. Abimaka na bango, amemi bango na cinéma, amemi bango bake kolia, alakisi bango ndenge balataka veste, alakisi bango ndenge bakangaka cravate, parce que banana bazana ba papate. Mais ce que j'ai appris dernièrement ici, j'ai appris que na kati ya bana wana mibale ya salaka mentoring, moko na bango aza Ghanéen, moko na bango aza Congolais. Si comme ma soeur m'a amené là-bas, une fois je suis allée chercher, nous sommes allés chercher mes nièces là-bas, parce que ma nièce nanga bloko bana ba joana, ba sakana bana wana. Nesi ko soeur nanga zef sanga binanga masawa, yo ebi ke mwana oyo za mwana oyo ya ba Congolais. Mwana ngo siko abimi wana siko, pona ba weekend mingi bazalaka pa tata wana. Mwana ngo siko abimi wana, azo yo kalingala na Kiswahili. Aza mwana oyo ba utaka na ba Goma, ayaka waka na mama na ye. Comme c'est un jeune garçon intelligent, brillant et tout, chance à lui tata wana azali ko mentoyer. Aza ko mentoyer donc aza ko lakisa ye nzela et tout. Et puis bana ko babenga papa ngo dad. Babenga papa. Tu vois les hommes comme ça on en a besoin dans la communauté parce que tant balobako babi ça prend tout un village pour élever les enfants. Ce n'est pas veut dire que na vrai terme ni kolobake. Parfois il y a des gens qui abandonnent les responsabilités. Ça veut dire, ceux qui bossent dans la communauté, il y a un problème, il y a un certain abandon. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous devons apprendre? Qu'est-ce que nous devons, comment est-ce que d'autres hommes, par exemple, paient, en Amérique, how can they step in? Ici aux États-Unis, on en a. Mais est-ce qu'on a quand communauté na congolais? Parce que moi, on a besoin de congolais, il y a comme un mentor ya tata mususu ya nord-américain. Pour mibali, on a besoin de congolais na kata communauté au bazawapi. Où sont les hommes congolais dans cette communauté? Moi ba mento wa moto ezate parce que ye moko aza aventurier. Ba na so ba congolais na kata ba communauté o ba ki ko mento wa nani? Parce que ye moko aza tata mokolo aza na besoin moto ko mento wa ye. Parce que ba comportement na mosusu eza ba comportement ba na mike, on est moto ya papa ya 50 ans, 60 ans, papa ya 40 ans, yo moko zo mona déjà que ye moko aza na besoin mentor. Mes chères dames, na soir kaka na bandeko bisabino ke omoni batato ya ba congolais
la plupart na bango bakomi kokanisa ke comportement na bango ezali normal. La plupart de bango bakomi kokanisa ke comportement na bango ezali normal, que on peut abandonner ses responsabilités, on laisse ça à la femme parce que la société bayebaka ke l'éducation ya mwana edependaka na maman. Oui, éducation ya mwana edependaka na maman jusqu'à un certain âge aussi, hein. Jusqu'à un certain âge. Oui, éducation à bas dépend de la maman, mais papa, il faut azala pe accompagnateur. Il faut que papa accompagne pe maman. Parce que maman pe ata so azali ko éduquer bana. So ki azana supporter. Aza accompagner, azali mal accompagné. Lorsque la maman elle est mal accompagnée, elle va éduquer les enfants comment? Parce que pour maman elle va pe ko éduquer bana, il faut azala accompagner. Il faut azala accompagner. Lorsqu'elle n'est pas accompagnée, elle va faire comment? Parce que l'autre comme on a ba maman ou lié à dédiquer, hein, à dédiquer, hein, ba effort na epona ko éduquer bana, akoma ko dédiquer ba effort pona ko kendo luka ndenge nini, ako yeba pona nini a fixer mobile. Bon mobile mutu passe eleki. Si kota mama zo kendo luka ka ba séminaire wana nyonso, akota séminaire o mabe, akota séminaire église mabe, akota séminaire kuna mabe. Po ayeba ndenge nini ya ko fixer yo mobile. Mokolo nini siko mama wana akozwa temps ya ko s'occuper na bana na ye. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de déstabiliser les choses, les papas. Ba papa congolais. Combien de vous le lobo na banda ku le lobo fandi na bana bino bo la movie? Combien? Boza combien lelo? Lelo samedi, boza pe na confinement. Combien na bino bofandi liboso à télévision, bozota la documentaire, parce que c'est dans les documentaires qu'on apprend les choses. Au tiers documentaire, wana bozota la documentaire, bozo apprendre ensemble, bano ba tunyo question, ou expliquer bango, tout ça. Combien vous êtes là? Mon côté, boza ebelete. Boza ebelete. Bami bofandeli ba téléphone na bino boso na ba chéri, bozo otindi la ba photo ya mitakala, boza ko seka kuna na ba makangu, botiki bana pe bazana ba chambre na bango kuna ba osala bango makamna bango balingi, olobia ozaki na ndako, tu étais un papa présent. Tu peux être le papa le plus présent nengo lingi na kati ya ndako, mais tu es le papa le plus absent du monde. Parce que tu n'es pas là mentalement, émotionnellement, tu n'es pas là. Oui. Ezeleka matin ya lelo samedi bandeko, tonge to réveiller ka ba papa congolais moi esprit, parce que la plupart de yabino to ipe boti pe na bandako moko boye ba famille na bino pe zalaka ka ndenge wana, OK? Mais lorsqu'on grandit quand même, we pe na bamboka ba poto. Bon après ndenge baninga na bino bazo sala. Comment est-ce que les autres évoluent dans leur société? Comment est-ce que d'autres hommes font? Ba sala ka ndenge nini? Ba papa congolais mobali ya mundele ou bien mobali ya batu mususu na bamboka mususu so mukolo abali nde mukolo atiki okende babara. Mais bino ba papa ba congolais bozalaka soki obali onirende sikoyo ba pompe yo dose ya komatisa lisusu okenda ka babara. Oui. Tala baninga awa na bamboka oyo mususu soki babali aluki akomi koluka ba activité oyo basalaka avec la famille. Soki ba restaurant soki kokende ko hang out libanda ba activités zali, les activités dont on fait avec la famille, on fait avec sa famille, sa femme et ses enfants. On va tous, on fait les activités, on revient à la maison à 18h, 19h, on est à la maison le week-end, on mange, on joue, on met les enfants au lit. Hey, papa na maman vous faites peut-être bobandi kota la télévision ensemble. Hein? Nde baninga basalaka, baninga na baboka mususu basalaka. Mais bino soki obali obandi ko bota nde ondire ba chubi yo tonga wa Johnny Walker siko ya kobimaka na baba o pompe lisusu dongo bakisi lisusu ba capacité na yonyo ya kobimaka kokendaka na baba ba bekisi bino te bo enjoy vie parce que ba mingi bazalaka soki okomi wana bazo episo ba bino mais yo ndenge nini ozana ba responsabilité ozana bana. Parce que bana tant boké babar ndengwana bana na bala mukana tongo les enfants ne se réveillent pas, les enfants se réveillent le matin. Mais bino la plupart de vous bokoma koluka façon ya kotia bana na mbetu na ba 2h du matin 3h du matin pour balala tous les matins. Balala tongo mobimba. Tandis que les baninga balala kana ba 20h
21h baza na mbetu bana balamuki na tongo wana ba activité ya tongo papa maman bamemi bango na parke basakani balexi toute la journée dehors. Biso ba congolais comme contraire. Maman, une femme, tu t'es engagée à se marier et commencer à faire des enfants. Les enfants, ce sont des responsabilités, mes chers amis. Sacrifice. Tu t'engages, tu commences à faire des enfants, mais ba fête olingi kotika ba fête ite. Ba fête nyonso ya quartier olingi kotika ba fête comme la ordonnance. Tu ne veux rien laisser derrière. So kaka fête okomi koluka ba babysitter. Vraiment nana kotikela ngana bana parce que fête moko ezali kuna ba inviter kinga kuna. Est-ce que tu dois aller répondre à toutes les fêtes? Tu ne sais pas maintenant que tu as pris les responsabilités et ces enfants ici dépendent de toi. Biso kaka ba congolais. Papa akeye abali mwasi bobandi kobota mais papa week-end nyonso azalaka libanda. Tous les week-ends tu es dehors. Alors que week-end nde bat balekisaka batana ba famille bango. Lundi à vendredi les gens travaillent dur. Samedi dimanche c'est là où les gens quand même ont peut-être l'opportunité maman salakate papa salakate week-end bana batangite. Quand même on passe le temps avec les enfants parce que lundi à vendredi ils ont chaos. Tout le monde va au travail, tout le monde va à l'école, on n'a même pas le temps de passer avec les enfants. Mais les week-ends là, on ne peut pas quand même savoir qu'on a pris les responsabilités. Le mariage, c'est une responsabilité. Faire des enfants, c'est une responsabilité. On ne sait pas qu'on a pris des responsabilités. Maintenant, on doit s'asseoir et on doit accompagner nos enfants jusqu'à un certain temps quand même. Toti kanan makamba ba fête, mikolonyoso, ba fête. Babar. Je connais une dame comme ça, Azana Bana, 5 bana. La sœur donc atika kababarti. Donc, week-end de lequel eza lokola, on dirait, il y a un ça ne va pas. Atika kabab fêtité, barrete, tout, elle doit aller chercher comment est-ce qu'elle va laisser les enfants, qui doit venir rester avec les enfants, parce qu'elle doit partir. Soki botune bobine mama ba fete o mikolo nyonso nini botika kama kelele boyebiti pe na balaka jeune boyebiti ke na balaka jeune donc lokola soki na bote nkolo bake vina nga esili vina nga esili te nazana no jeune ngapa ifo na enjoy wow Lorsque j'attends les choses comme ça ngamoko na lobaka na bi wow. Voilà lorsque nos gens sont tellement mal orientés, ils ne savent pas pourquoi ils sont maintenant ce qu'on appelle les parents. Botika ngai, ngape naza jeune. Ba ça ibino kesoki na bali ça veut dire vie nanga sili te, j'ai encore une vie. Ngape il faut na kende ko enjoy. Tout ça, tu as 5 enfants. Ya mike na ya bébé kuto asa soki na 9 mois. Mais tu laisses les enfants tout le temps, chaque week-end, on dirait, tu vas au tonga Johnny Walker. Lorsqu'on connaît qu'on est jeune, on veut encore faire sa vie, pourquoi aller se marier, prendre les responsabilités, comme on a kobota, bana koyana bana na bamondo? Pourquoi? Et vous appelez qui si binoté, parce que tout le monde va bazali ba marier, ba kenaka pe ko enjoy. Oui? Mais ce ne sont pas les choses que il faut chaque week-end, il faut bokende, comme le bino lokola, batu ba ibino batonga Johnny Walker. Okuta na ba couple mususu kuto ekomi tembe parce que mobali abimi moi si pe il faut abima ya tikinga kanisi nini ya kanisi ngane na kubana ufana na ndaku na bana no ngape na kobima papa abimi kuna mama pe abimi kuna ba bosa ni ke baza couple baza marié ça veut dire ba responsabilité na ba biloko des choses ont changé. Ça veut dire maintenant même si on veut sortir il y a pas de souci, il y a des places là où les familles sortent. Les familles sortent ensemble, bobimi na bana na bino, bokei bo enjoy, bokuta na ba couple mususu na ba parke, bo memi ka mwa bière bino ba mikolo bozo komela mwa ba bière, bana bazo saka na parke, bo enjoy bozo na poko bozongi na ndako. Rien ne change lorsqu'on est marié ou bien on a des enfants mais c'est seulement les activités échangées, ba air échangé, ba responsabilité échangée parce que bobi ki bona ba responsabilité mususu.
mais okende tukozwa ba engagement obota obota bana 5 mais chaque week-end ozalaka na babar oza na babar kuna mama biso kaka boye vi yango yo moko kaka tout ça tes enfants sont où à la maison avec babysitter bakosala nini oyebi te bakolala nini oyebi te bakolamuka lobi nini na tongo yo kutu olinga kutu balala ti ba 11h ba 11h ntango bana baninga bauta sikoyo parke mpo baya kozonga kolia lunch nde bana no bazolamuka. Donc ils ont perdu toute la journée dans les lits. Oui bokenda baparke kaka ta baparke biso batofana bapoto bokenda baparke bota na baparke banani bazalaka kuna na parke omona baafricain bazalaka na parke te. Mais les Africains ne sont pas au parc avec leurs enfants. Parce que leurs enfants dorment tout matin ils sont basés à kolala. Pour les parents pe balali na bango balala na bango 4h 5h du matin. Tout le monde dort. Tandis que ba communauté mosusu okuta ba chinois, ba indien, ba mindele, ba 8h 9h du matin baza déjà na bana na bango na ba parc. Ça veut dire déjà na wana déjà bana bango basi ba lié même breakfast. Basi bazwa ki déjeuner, ba lié ba memis ko bana na parc bana bakende ko sakana ba bemisa énergie. Pourquoi? Parce que les enfants ont tellement beaucoup d'énergie, tu ne peux pas les laisser dans la maison toute la journée. Yango na bana ba africain ba bebisa ka bandako parce que énergie wana elle ne sait pas, ils ne savent pas quoi faire avec cette énergie, ba komi ko buka ndaku, ba komi ko sakana kata ndaku ko buka biloko. Alors ba communauté mususu ba memaka bana libanda. To memi bana na parc. Bana ba kokena parc ba sakani ba zongi ba mati ba sakani ba mati. So omoni komi ba 11h ba 11h30 ale bana balembi omona ba parents na bazwi bana na bango bazongisi bango na ndako baki kolia lunch. Baki kolia lunch. Après kozwa lunch ndenge wana lokola tellement bana basanakana ki libanda makasi bana balembi baoya mwa mikolo ba se reposer peut-être baota la télévision baoya mike balali bazwi sieste. Tandis que pour na biso ba communauté na biso ba congolais tango baninga baza ko uta park po baya kolia lunch ndo ya biso bana ba congolais baola muka. Po bana so ba congolais bala muka ba 11h 12h. Ye wana nda zo ola muka siko po alia breakfast. Tango asisi kolia breakfast ndenge wana bapara bazana ya kolala parce que bapara bazonga ki na ba 5h 6h du matin. Siko ça veut dire que moyen bana babi malibande ezate loko balia ki déjà breakfast na ba 12h ndenge wana bakofande la siko ka télévision ti tango bapara bakola muka 14h 15h. Toute la journée est gâchée comme ça, les enfants n'ont rien fait. Wana siko baninga siko ba mindele wana na après-midi wana tango bana na mike ba aussi sa sieste po bana mindele ba sisa ka sieste so balia lunch na ba 12h. À partir de 13h, bazozo a sieste, ti ba 15h. Ba 15h on entend bakola muka ba para bako moko activité mususu bako sala. Er moko bazongi lisusu libanda ba mimba ona ba musée, ba mimba ona librairie, omona bazoi ko zonga susu na ba 17h 18h, ba koti na ndako dîner, après dîner, bana peut-être batali télévision sumuke, ba 20h les enfants sont au lit. À ce temps-là, les enfants de Congolais nous sommes toujours dans la maison. On a rien fait avec les parents. Papa ko tango la muka ki so utaki bare le susu lobi na boto. Asi ala muka ki na ba 15h, abengi le susu ba master, ayo ba skani bazako lia le susu ba barbecue et pa ya fulani, ale papa ki mi le susu kuna atiki le susu bana nandako. C'est ça la famille congolaise. Pas de structure na kati ya ba famille. Tandis que structure nde yaka na discipline. Bano bakole na kati ya structure baza na discipline, ça veut dire routine. Il n'y a pas de routine chez nous dans la famille na ba famille na biso ba congolais. Routine ezalaka te ke chaque jour on fait ça, on se réveille, on fait ça de 10h à 11h on fait ça, de 12h à 18h on fait ça, de 18h il n'y a pas de routine. Routine ezalaka te na kati ya famille congolaise. Et comme il n'y a pas de routine, ça veut dire il n'y a pas de structure. Ça veut dire tout le monde fait ce qu'il veut à n'importe quand. Tant que bana o bakoli sans structure, ezaka bana très difficile ya koyeba ko évoluer na bango, na koyeba ko discipliner bango. Très très difficile. Parce que structure ezate, routine ezala kite. Routine ça a déjà manqué dès le départ. Pour moi na o po akola na kati ya moi mentalité moko ya discipline koyoka, il faut na routine. Ay mwana na ebike herbo boeto sala kaboye, herbo to sala kaboye. Herbo to sala kaboy, herbo to sala kaboy. So est comme une routine ya tous les jours et comme normal ya mwana wana. Ça veut dire que ayebi que soki ba para ba yebi c'est que oh il est presque 20h, il faut aller au lit. Ako discuter te pour yebi que routine les ali ndenge wana. Et ces routines là ça crée discipline et créer la discipline na kata bana. Et bana ndenge wana c'est difficile ça na la difficulté na bango parce que tout est déjà structuré.
everything is structured. Oui, tout le monde est tout est structuré, et non seulement à cause de tout est structuré, tout est contrôlé et surveillé. Parce que yo moboti o tia déjà structure. Structure on est comme routine. Pour que na ero bana nga ba osalabo. Na ero bana nga ba osalabo. Ce ba osalabo était peut-être parce qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu connais, tu surveilles tous les minutes. Mais pas na biso ba congolais, bana bazalaka na structure te. Routine exacte, ça veut dire il n'y a pas de structure, ça veut dire on fait ce qu'on veut, on fait ce quand on veut, et les enfants comme ça ont des difficultés même. Il y a un moment où tout le monde a des difficultés dans l'école. Parce que ce sont des enfants qui n'ont pas de structure. Il n'y a pas de structure qui les accompagne. Un enfant ne peut pas vivre dans là où il n'y a pas une structure. Structure, ce qu'ils ont déjà dès le départ, aux autres qui na chemin, il y a échec. Naza ko bisa bino boy parce que nga naza na kati ya child development, naza na kati ya makambi ya bana. Nazo sabino avec des preuves scientifiques. C'est comme ça. Siko biso siko na kata ba famille na biso ba congolais na papa azanga structure. Papa kuto ayebi te côté structure. Ayebi ko sala ayebi elo côté, ba papa ba bi elo côté. Mais wa benga ka papa mikolo nyonso ba pesa ye respect na ye parce que ye il faut qu'on respecte ye parce que aza papa aza mobile. Baba papa congolais, en tout cas, limbisa nga lelo na ki pona bino. Lelo na ki pona bino azo sabino ke soki ba famille o pezo ko chouer, ba famille o tozo ko kate eza parce que pona bino pe. Parce que les papas congolais ont abandonné leurs responsabilités, ba abandonné ba responsabilité na bango. Si le papa congolais soit comme okende ka musala comme ya na $2, akanisi il a tout fait. Il a déjà tout fait, il a fait déjà tout son travail. Le reste c'est pas son problème. Le reste, c'est à leur maman. Et talingaïté. Moi, j'ai déjà fait mon travail, non? Papa musala nezalite koya kanambongo, non? Papa musala nezali koya na équilibre. Na kati ya vie ya maman pe. Parce que maman azangi équilibre. Moi, pe apsala musala nezalite, moi, pe sa pe éducation nezalite. Yo soy papa okomi acteur ya déséquilibre ya moi si na uni kolonyos. Siko musala ni osala. Moi si osala musala. Ausa musala ndenge nini ata ya koéduquer bana ausa nango te ekomi ka problème. C'était un peu ça mes chers amis pour aujourd'hui nangasi tosuki ouais nangai kaka naloba kaka ndenge wana muke parce que moko ba confinement boye bao bosa lelo kote na bozo sa lelo kote na ndaku tosola ka pe moko muke pona ko uplift pe bino moko parce que mikonyo supeto bwande lo bakaka politique te. C'est pas tous les jours on va venir dire toujours marambia politique, non. Moko peto solo na mpe marambia communauté, marambia ba structure ya ba famille na biso ya ba congolais ou bien pourquoi makambo zo ko marcher te na kata ba communauté. Bongo te. C'est pas ça mes chers amis. Bo fanda na kimia, nzambe accompagner bino. Ba mama oyo bozo ko passer ba temps difficile na mibali oyo conseil mo na opesa bino ezali boy mes chers sœurs parce que la plupart na bino bokoma na obsession wana ya ko sauver libala. OK, oui, mutu moko peta akolinga libala na ebeba, n'est-ce pas? Mais ezala obsession te au niveau que okoma ko kendo luka kaka ba séminaire pour oyeba nini ya ko fixer tata wana. Tandis que tu as encore des enfants qui ont besoin de toi. Yoza maman ya mobali wana te. Ce mobali wana rata éducation na depuis pas maman na. Toi tu as encore le temps pour éduquer tes enfants. Tous les jours on va ba séminaire kaka ya ko fixer papa wana. Tu n'es pas sa mère, tu n'es pas responsable pour son éducation. Yondo baby ça y était. Lorsque lui il est en train de prendre tout ce temps-là de toi, tes efforts, tes énergies pour na oluka ko fixer et tes enfants qui est en train de fixer tes enfants. So alingi ko comprendre te alingi ko comprendre ba responsabilité na alingi ko comprendre kaza na ba couple na kata couple azali na part na ya responsabilité. Laisse tranquille, concentre-toi sur tes enfants parce que tes enfants sont en train de manquer l'éducation à cause de yo au focaliser éducation na yo nyonso na ozo lukanenge ni ko fixer tata wana. Tata na saja mutu mukolo, ce n'est pas toi qui a détruit cet homme. C'est pas toi. Donc focus, donc ça focus na yo na bana na yo. Zong sa focus na yo na ba programme. Olu ka we ba programme nini ko aider yo, oye ba ko faire évoluer avancer bana na yo. Bandeko avana kata lisolo na sexabino. Nazaka na séminaire moko boye, babenga ba workshop. Séminaire moko boye ya basi eza ba
baséminaire oyo basololaka na basi oyo bazalaki na kati ya bamariage oyo ezalaki abusive. On était là-bas, ezalaki ba-africaine, hein? Il y avait beaucoup des africaines là-bas, hein? Bino bobi kaka ke ba africaine mingi ba komana bango pe ko ndima ke ne ko ya libanda ko solola ke azana kati ya mariage ezali abusif physiquement surtout so mobali abeta ka tout ça. Alors na kati ya classe wana il y avait des gens qui parlaient, on disait aux femmes quels sont les signes, qu'est-ce qui se passe psychologiquement lorsque un homme t'abuse, pourquoi est-ce que les femmes ne quittent pas, comment est-ce que les femmes peuvent aller chercher l'aide et tout ça. Chaque étape, chaque chapitre ou bien étape, batuni basi. Anybody has a question, ça veut dire est-ce que mutazana a question pour pas répondre. Il y avait personne qui avait des questions. Maman, tant kaka bakomi kaka na côté ya koyebisa siko basi, soki osi oboya na moto. Parce que bamususu bazali wana déjà basi baboya déjà na mibali na bango. Ça veut dire à un certain point, peut-être tu réfléchis comment est-ce que tu vas move on, ça veut dire comment est-ce que tu vas te chercher un nouveau partenaire, ok? Mais qu'est-ce que, donc on disait, où est-ce qu'on trouve ce genre de partenaire maintenant, ok? Mama, wana nde basi nyonso matoi na bango ifungwa maki. Yoka ba question, ndenge babandi kosopa ba question. Yoka ba question. Oh, okay, so, where are we supposed to find this man? Place nini foto kutana ba mibali wana? Boy bisa biso place nini to kutana mibali wana? Donc, tout ce qu'on les disait là, elles avaient aucune question à demander, surtout à propos de leurs enfants. Parce que, savez-vous que lorsqu'une femme sort d'une relation qui était physiquement abusive, donc mobile à sa bétail, lorsqu'un homme te frappe devant tes enfants, tu n'es pas une femme, tu es une femme malheureuse. Tu es ce qu'on dit, you are broken, tu es détruite. C'est difficile d'abord oye banana ndenge nini yako aider banana yo. Ça devient difficile parce que you are broken. Donc lorsqu'on est en train babande ko pesa o matea wana nyonso, bango tous les matea là ils ont intéressé bangote. Parce que ce que bimi na kati ya abusive relationship et que tu avais aussi des enfants. Il y a des programmes dont on vous propose que comme tes enfants ont vu ces abus, comme le monsieur t'abusait ou bien le monsieur te traitait mal, ça veut dire que tes enfants auront un traumatisme. Et lorsque tes enfants ont des traumatismes, ils ont besoin souvent d'aide professionnelle. Aide professionnelle, ça veut dire il faut aider professionnellement comment sortir de ces traumatismes. Vous savez que les femmes là, elles ne demandaient pas de questions sur leurs enfants. Où est-ce qu'on doit aller? Où sont les informations pour aller chercher les gens, les shrinky, comme on les appelle ici, hein, les gens qui vont aider leurs enfants pour les traumatismes. Mais elles ne demandaient pas ce genre de questions. Elles ne demandaient pas ce genre de questions. Mais lorsque seulement on a dit que, oui, lorsque tu dois move on, comment trouver ces hommes, comment chercher à se connaître, où se trouvent des bons hommes, où ils sont et tout, maman, elles étaient toutes prêtes de demander des questions. Moi, je me suis dit, mais quand même, nous, les femmes, nous avons aussi parfois des problèmes. Hein. Pourquoi? Parce que, yo, outil déjà, nakati libala ya mabe. Ok? Libala ya mabe, abusif, bazaki obeta yo moko zali traumatisé, no bazali traumatisé. Donc, ça ne doit même pas être souci no ya liboso ou trouver le prochain homme. Trouver le prochain homme ne doit même pas être ta souci pour l'instant. Souci non un instant, il faut comment te construire encore, comment accompagner ses enfants, bima na kati ya traumatisme, parce que ceux qui papa na bango yo moko zako beta yo, ou bien zako abuser yo. Tu penses que tes enfants feront confiance à un autre homme qui va venir dans leur vie? Parce que ça veut dire que confiance na bango d'abord est koufi. Si notre propre père peut traiter notre maman comme ça, peut frapper notre maman, peut insulter notre maman comme ça, les enfants là n'auront pas de confiance. Et surtout avec les hommes. Et surtout un autre homme qui va venir. Tandis que ils ont vu comment leur papa traité. Donc, il faut quelqu'un qui doit faire un travail psychologique avec ses enfants pour leur faire comprendre de certaines choses avant que banda déjà qu'on dit matin mobile musu soit na vie na yo. Oui, pour que ces enfants d'abord acceptent que quelqu'un d'autre, un autre homme vient dans votre vie, il faut déjà travailler bango, longola bango na kata traumatisme wana, faire bango comprendre makambo ebele. Mais yo mama, ou lié au lukana ba aide yandenge wana pona bana na yo. Toi, ce qui t'intéresse, c'est where do I find the next man?
est-ce que na kozwa mobali asika? C'est ce qui t'intéresse toi. Na tokozwa mibali wana bazalaka wapi? Tokozwa bango wapi? Souvent nous aussi les femmes nous avons des problèmes sérieux parce que lorsqu'on réfléchit comme ça c'est grave. Lorsqu'on réfléchit comme ça c'est trop grave. Je ne sais pas si c'est la société qui nous a conduit dans ça ou bien comment, parce que tout Mikolo naza comme on appelle aussi kaka Babylone on a tout expliqué bino y a ba séminaire. Nous voyons seulement les séminaires c'est pour les hommes. Pour na mibali toke de yoka ndenge ni basala ka mobali boye, toke de yoka ndenge ni mobali fo boye, toke yoka mobali ndenge sala ka boye, mais jamais basala ka ba séminaire abana. So babandi ko sala ba séminaire awa ba bisa soko comment accompagner ses enfants, comment assurer que ba teenager, ça veut dire ba adolescent na yo bazana ba information boye, venez aux conférences avec vos adolescents pour ba ko yoka maté ya boye. La plupart de vous n'allez pas partir. Bo kendete parce que ça ne vous intéresse pas. Tout ce qui vous intéresse ce sont les hommes, les pinas, les pennies. Tout ce qui vous intéresse, ce sont les hommes. Marambia mibali, ba penny, penis, pinas. Yango ba séminaire anengwa na yaka na ba communauté teo, ndenge nini ya ko aider bino ko construire bana na bino. Yango pe to mona ba communauté peza ko kufa parce que lelo na yisi bino ke délinquance eza makasi na ba communauté. Parce que les gens n'ont pas les outils pour aider la jeunesse ou aider leurs enfants, ils n'ont pas les outils. Et les outils, on les prend où? Nakati ba matière, nakati ba enseignement wana, nakati ba accompagnement wana oyo, ba yela kabino na ba séminaire. Na place oyo bino ba séminaire oyo na sens pour na ko aider communauté et rebuild, ba communauté et se construire. On nous amène les histoires pour nous parler des hommes, les pennies, comment est-ce qu'on peut faire un homme comme ça, comme maeti na ba ciel boye, basi combien ba sala ka sexe mimbali ba kima kabangoka. Basi combien ba bi ko sala sexe mimbali akima kabangoka. Soki sexe wana bokenda oyoka mikolo so ba mate ya sexe wana nde etinda ka ba mibali bafana na bandako nde bandumba nyoso babala parce que profession ba ndumba eza siko sai ko ba ko sala sexe. Moi si fois sala boye, moi si fois eba ko sala boye, moi si fois eba ko sala boye to boyite nyoso wana eba kisaka to boyite mais ezala kaka focus te ya mate ya kaka moko ba pesa ka basi parce que les femmes sont aussi des éducatrices. Ce sont les éducatrices de leurs enfants. Donc, on ne peut pas faire le séminaire pour dire aux femmes qu'est-ce qu'il faut, pour, baza na besoin nini, pour accompagner bango, pour na éducation ba na bango. C'est toujours qu'est-ce qu'il faut faire pour na mobali wana za mwana na yo ko éduquer za mwana no. Mwana ote, yo ko éduquer nini, pour éducation de bébé déjà depuis quand. C'est pas toi, tu n'es pas responsable de son éducation de bébé. Éducation de bébé parce que parents na yé akokai ko accompagner été. C'est son parent qui n'a pas pu l'accompagner. C'est son père qui n'a pas pu lui apprendre comment vivre avec une femme. C'est son père qui ne lui a pas appris comment respecter une femme. C'est son père qui ne lui a pas appris comment vivre avec une femme, comment être responsable, comment être un mari responsable, comment est-ce qu'un mari accompagne une femme. C'est son père qui devait lui apprendre ça. Comme lui n'a pas vu son père faire ça à sa mère, son père n'a jamais accompagné sa mère. Son père, c'était un monsieur qui ne lui a pas donné des conseils que lui-même il ne faisait pas. Pour papa n'a pas ça mater. Il faut que papa n'ait pas l'exemplaire, à la modèle. Mais le quoi papa n'ait pas qui modèle. Donc moi papa n'a été le respect de la femme. Si quand yo comme qu'on a un séminaire mikolonyoso. Pour organiser séminaire wana makambaza ko yebisa yonde ko tinda ye akoma un homme modèle, akoma muta ko respecter yo, ayeba comment est-ce qu'on vit avec une femme, comment est-ce qu'on vit avec son foyer. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi, mes chers amis. C'est pas toi. Vous n'êtes pas responsable de... Mutuazaka responsable ya muninga na adulte te. Nga na koza responsable na ote parce que ngai na mutu na nga masawa na yebike, mutu nyonso autaka na quelque part. Et si ko uti ndo uti na ba valeur na ba base moko boy. Po nga na tambola na yo, il faut na sentir que oza na ba base. Na sentir que oza na ba base. À partir de ba base, wana nde toki ko construire. Mais yo déjà nazo sentir déjà que yo mutu oza na ba base te. Oza na base te. Parce qu'il y a des choses qui sont basics. Et ça, ma base.
papa mama bolinga kolia na bana bino te bokoma olia lokwa basoso papa aliaka kuna mama aliaka kotoyo mama aliaka kotoyo. Donc na kati na bino ndenge bofani wana boyebi te ke à un certain point on doit se mettre sur la table avec des enfants, faire une conversation, to solola to kambana ndenge baza koloba to sola ata couple bo yo couple yo mwasi na mobali boliaka te lokola couple ensemble. Vous ne mangez pas en couple. Parce que structure ya famille ezate. Vous n'avez pas une structure dans votre famille. Mobali akota kalia ka era lingi, mwasi akota kalia ka era lingi, lokola kaka basoso. Ce sont les gens qui n'ont pas de base. Vous allez fonder quoi? Si des choses déjà simples, si simples comme ça qui n'existent pas dans votre vie, vous allez fonder quoi? Vous allez fonder quoi? Vous allez rien fonder. Faut fonder ka famille kaka parce que babengi bino famille, eza famille lokola ba shege. Hein? Pour vous fonder kaka nakata ndaku sur le toit, vous allez faire quoi ensemble? Vous allez rien faire. Vous ce sont des petites choses comme ça, base. Vous allez installer maintenant les choses sur ces genres de base. So il base on est difficile qu'on fonde makambo, qu'on kene musika. C'est difficile parce qu'il n'y a pas de base. Makambo na le beza lokuta te botu na mingi bozali wa botu na ba famille ba congolaise combien? Ata na couple moi na mobile baliaka ensemble. Basi na mbali baliaka ensemble te. Manger ensemble c'est un temps de partage et ça intimacy. On ne mange pas ensemble. On ne fait pas des choses en famille ensemble. Vous ne faites rien ensemble comme famille. Mais bayebi bino ka ki boza famille po bofana kananda ko moko. Mes chers amis, to continuer ko sola muke na bisa bino ba vidéo na ngana bino bango ke la famille c'est l'âme de la nation. Hein? Et lorsque la famille est malade, ça veut dire nation moko ko bon eko tongama te, OK? Ngana kama ba mama na biso soki ba mama ba première dame na bino o temps ba sala ka ba programme na bango. Je me demande si vos premières dames ne voient pas que les familles congolaises sont mortes. Ba famille na biso ba congolaise eza ba famille détruite. Ba maman na bino ba yaka soki ba première dame ba mona kateki ba famille congolaise na biso za besoin d'aide. Ba famille congolaise za besoin d'aide. Tane ba famille palangana. Na benga olo ko ba famille anyoka. Ba famille na biso ba congolais comme olo ko ba famille banyoka. Parce que jamais au monde la famille nyoka etambola ensemble. Famille nyoka etambola ensemble te. Yo mona mama nyoka tambola na bana na ya nyoka. Jamais. Bon mona déjà papa nyoka mama nyoka na bana nyoka batambola ensemble, non? Bon mona bana nyoka ba frère na ba sœur batambola ensemble. Jamais. Mutu na mutu bima kana mokila ko lukela akomilukela ka vie moko. Tandis que ça ce n'est même pas de naturel. Ce n'est pas de naturel. Lorsque les familles deviennent comme ça devient un problème sérieux dans une société. Société où on peut retenir te. Parce que ma valeur de bungi siko, ma valeur exacte. OK? Donc c'était un peu ça. Ba papa congolais na linga bino mingi. So ina lobi bino boye, eza mabete. Eza parce que bino peut faut revoir ba place na bino ya responsabilité na kati ya société oyo. Pourquoi? Parce que on a poto délinquance eleki. So délinquance eleki, ba na délinquance wana ezali vous faites part. Vous faites part pourquoi? Parce que ba sa délinquance à libanda la plupart des abana na mibali. Et vos enfants, garçons, ont besoin de vous, leur père, pour la kisa bango nzela. Tandis que pour la kisa mwana nzela, yo mo refose un modèle. So yo mo za modèle, to la kisa mwana nzela ndenge. Oyeb sa il kambuyo sala kate, a oyeb sa bino yo mo toi merde. Toi tu fais quoi? C'est moi no ba dire so déjà. La plupart beaucoup ko pesa éducation parce que yo mo ko yebi déjà makambu mwana yebi yo na kati. Oyebi ke so na meka sa petit obongo lokwa ba petit lokwa bino ko mo benga ba petit ba poto ba koma ba impoli. Non. Mwana ko manquer au respect so ka yebi na makambo mabete. Ba manga ka bino respect ngona parce que ayebi na buzoba. Mwana so ka yebi na buzoba, fini l'éducation. Éducation c'est que na mai. Ouais. Parce que oyebi c'est ni. Oh c'est toi, comment est-ce que tu te comportes comme ça avec une femme? Elle va te dire ah putain de merde toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te comportes n'importe comment avec maman. Tu te souviens je t'ai vu d'abord avec une femme là-bas toi. Tu te souviens ça là? Putain de merde, putain de merde. Ayebi si yo bongo. Siko yo pe moi continuer discussion zali okangi mbanga parce que moi no ayebi yo na kata ba bêtise. Si moi no wana siko ayebi yo na kata ba bêtise,
Ye pa ke ilobi kuna abandi ko simba basi asimba o to simba mabe o mabe. Lobi ba yo kanga yo aviolaki. Lobi ba yo ko kanga yo kuna akendaki ko beta muninga na ye, abomi muninga na ye po bazaki na même copine. Tout ça. Wana nyonso ba papa boza wapi? Ce sont vos garçons. Ce sont vos jeunes hommes. Boza wapi? Boza esika te. Mate ya lelo esuki o tokosola na mikolo ezali koya, nzambe asunga bino apambola biso. Toza na problème spirituel te. Makambo nyonso za église te. Alléluia, kembo na Yesu. Non. Toza na problème spirituel te, toza na ba problème à comportement, toza pe na problème à traumatisme, toza pe na problème à incompétence, OK? Donc tant tokendaka ba église wana mikolo nyonso, alléluia, kembo na Yesu. Alléluia, kembo na Yesu. Nous n'avons pas un problème spirituel. Nous avons un problème de compétence, nous avons un problème de traumatisme. Traumatisme on est cause à traumatisme d'enfance ou bien cause à traumatisme à vie à l'élo toza ko vivre kata traumatisme et puis toza na pas problème à comportement. Si nous changeons notre comportement, nous ne serons pas là-bas tous les jours na kata ba église alléluia kembo na Yesu. Non, ce sont les comportements mal mauvais là que nous ne voulons pas changer. Ce sont les choses qui nous dérangent que nous ne voulons pas changer. Parfois nous ne voulons pas changer parce que nous sommes confortables dans ça et parfois nous ne voulons pas changer c'est pas parce que nous ne voulons pas, c'est parce que nous ne savons pas comment faire. OK? Donc, nous devons commencer à faire face à nos problèmes. Na place à okendaka kubata makana ba église. Alléluia, kembo na Yesu. Rien ne change dans vos foyers. Rien ne change dans nos communautés. Rien ne change dans la famille. Amen. Dites amen. Bye.